mbote na balandi na biso ya bonganya media na ebiske zo mibino boza vraiment ya kosepela marakuja yeli susu ayeli susu na nini. Merci à toi balobi limiti bonganya moto asimbi bolili vraiment merci vraiment na balandi na biso nyoso bomesana kolanda biso na bonganya media to yeli susu wapi na papa na biso Mbutangala oyo tomona kala na bonganya media lelo ayeli biso lisusu nini amemeli biso ya sika bientôt là bozolanda ye vraiment mbote Mbutangala. Ouais, mbote mama na biso Kimbeni marakuja autre modi na sepeli makasi tomona nilsu lelo. Mbutangala kala boni santé. Ouais, kimia na kati tumba tozalaki na mwa ba déplacement ebele ces derniers temps banda fin juillet nazali na mwa ba déplacement ebele asali mwa ba voyage ebele te yango wana esali kena mona na pena mingi te. Matondo Papa Ngala tomona ki ozaki na ba voyage par-ci par-là na Mwanda tout na Angola to landi mwa ba émission pe leki tomona vraiment kala to ebi ke yo vraiment olubaka malamu Mbutangala ndenge nini ozomona mboka ezokumba mandenge nini na ndenge ba élection epai Kabila zonyokola batu bino bozo soutenir ye kaka bozomona bomwete ke tozokende vraiment bien te. Matondo mingi mama nanga Kimbeni omoni balobi kozanga koyeba bato mso baloba ngo eza liwa ndambu te ya ndambu te eza liwa ya mobimba ebele bazana kati ya koyeba te. Oui réellement mboka eza na pasi makasi pasi pende eza na kati na mboka oui mais Congo kaka te muto na pasi Afrique mobimba eza na pasi Afrique ya bato mwindu eza na pasi po biso totambolaka ndo lobika na tambola kiawa tozalaki na Angola nazwaki chance naki na Zambie nazalaki na Rwanda nalai pe na Uganda nalai pe na Centrafrique nalai pe na Congo en face bino lokwa bo soutenir Kabila ko nalai pe na Congo en face. Oh mais Rwanda bino bebango teke bato bakota Rwanda chaque jour yana ba Congolais abima na tongo aki asali musala na Rwanda azongi ape na ba Rwandais oyo bayaka pe asali pe musala na Congo azongi. Donc soko komi na Goma wana na frontière na biso na Gisenyi wana ka ndenge bato bakota na lufu ka ndenge bato bakatsa na bichi ngobila ka na ndenge to aka na frontière ya mabele kaka. Donc bato ba la kuna to na quartier mobimba kutu ya Rwanda azolela ka même passe biso tout tozo subir eloko moko charte de l'impérialisme mundele nenga bandaki ko exploiter ba koko na biso na ti lelo azo exploiter biso. Donc oyo tozomona ya effet mais cause na yango ya kaka bomengo ya bamboka na biso nde mundela azo ko déstabiliser biso. Donc boko condamner ni ba dirigeant ni ba peuple ennemi na biso commun vrai ennemi à l'impérialisme et ali mundele tant que torozwa mindu ki na biso makasi na biso totalisa yango contre l'impérialiste wana te changement moko te ozala bolanda te ba discours oyo ezoyela bino butu moyi bona oke olobela ko moko ke Kabila président Kabila azoni rolamboka oui wana ba masolo ya réseaux sociaux salaka âge no moins 21 ans au mona ko zalaki mwana à l'époque ya Mobutu ozolingo lobela donc oaki na charge moko te moyo ba pasi et ate ba futelaka o classe ba sombela ko bilamba. Donc yango lelo yo ko luko témoigner que n'époque ya Mobutu bien zalaki mais zo sikoyo ba papa ba parents na yo tuna bango na tangu ya Mobutu et alaki ndenge nini ba raconter le contraire yango ba rejetaki Mobutu ba nombre de marches et opposition o ba sala contre Mobutu et l'équipe ba nombre de marches ya lelo oyo opposition sali Kabila. Et partout en Afrique, ils ont bongo. So bolobi ke Kabila mutabomiawa. Et bongo na Congo en face. Et bongo na Centrafrique. Et bongo na Niger. Et bongo na Mali. Kabila kaka. Non. Ils ont système impérialiste. Conférence de Berlin. Et là il faut tout s'attaquer na ngoma kasi yango wana. Et non ko s'attaquer na ba dirigeants. Parce que lelo Kabila ko salate tant que système est changé té pas si ko zala kaka. Donc bolanda ba discours a pas en pambate ya batu ya ba réseaux sociaux et la majorité wana ba vanda non kuna mboka te
bayebi réalité ya mboka te eza lokola ozo telemela ba combattant ou comment? Ah, ba combattant, qui est combattant? Et à mon français. Combattant, mutu o azo combattre. O azana kati ya combat, c'est un combattant. So que tu na bango comment na bango ya nini? Comment na bango za nini? Écoute logo lo soulever point wana, excusez ngai. Excusez ngai. Logo lo soulever point wana, bolimbi sipenza. Pour tous à la déranger, tu sais. Logo lo souhaiter point wana. Il y a ba combattant. Oui, tous en a ba vrai combattant, ngana ebi bango ebele to solo la kana bango. Oyo bazo bunda po na cause noble. Na biso bato to ana kati awa parce que biso to ba vrai combattant. O tozo lutter contre la cause et non les effets. Parce que effet lelo na nzoto no ko sa la fièvre. Au meliki sa fièvre. Mais tant que effet ni ne sali ah toi aussi si ba plaquette ceux qui y a ba dollarine ba doliprane ba nini ceux qui effet wana za malaria ti ko sa la cure ya malaria ndo koma bien et ça peut ndenge moko lelo oyo charte de l'impérialisme mutezonyo ko labiso conférence de Berlin mutezonyo ko labiso tant que tu ko panza conférence de Berlin té tant que tu ko zana na position à conférence de Berlin na makambo ya charte de l'impérialisme oyo mundela tshela biso na Afrique changement et kozala te donc biso toza ko s'attaquer na yango et ba combattant belé baza na libanda oyo bazo ça la vrai combat wana on a profité ko saluer bande ko Black Power na saluer bande ko ya Black Panthers na saluer bande ko ba kamiti ya Congo oyo bazo ça la vraie lutte bande ko baza belé ba association ze belé oyo zo lutter pour na vrai makambu ya biso bayindo émancipation ya l'homme noir et réhabilitation totale ya l'homme noir azonga na vraie position na ye azalaki nango parce que biso nde batuto konzaki mokili to alaki grande puissance moyindo mais le to komelo kopamba et non bato ba osala ka ba théâtre na bango parce que assemblier ye moko raté vie na ye allez amitié o na combattant mokelandela ekuna o te JB abeta concerté boye osala ceux qui boyete non wana ya ba distraction moko boya pa pamba depuis babanda makamango échange makamoni parce que mise bazo embela kabila zo bomamboka kabila abomi jeunesse congolaise yango bazo telemela musicien pe ba beta te bazo bunda pe keke pa sikoyo depuis babandi eloko wana fruit nango ezanini lokto ke na piste ba musicien zelana lobana zo exemple ya mutu moko ya très impoli ya makambu oyo ya ba soi-disant ba combattant na lobela lokola ndeko bokechu très impoli envers batu ya finga ka batu expert en injure a finga ka batu mais na meka ko recadrer muke ozu mutu lokola bokechu ndenge azali wana ye moko azala musicien awa ayemba pona Mobutu bilan ya Mobutu ezala nini. Est-ce que yé mutu abomisa ki mboka po ayembela ki Mobutu asala ke époque na ye auti mboka ye ayena basundama na ye vers bane 90 kuna azui chance Pelé Mongo amemi ba on à Londres nana tindaka ke no signer contrat ya 5 ans ya buzoba salaka na Londres kuna abomi carrière na ye parce que poto à la cimetière ya ba musicien a commis poto surtout keli ce que hamburger so nini asala 5 ans kuna bomi carrière na yawa atiki terrain ba wenge ba nini e kangi nango masolo tango azongi yawa asu na impact penda makasi te pona 5 ans sala na Londres kuna na ebité so pa boaka ngunda so pe loko nini ye mutayebi loko sala kuna mais na tango ya sali na ba mbongo o ya zwa azana komi na kine asale loko nini na kiye moko leo to mona ba musicien oyo lelo soki soit disant époque ya bien teto nini ba osala ba œuvre ni ya sala ya ba banoke na ba guado ba film yali ba ozo ba paquet ya ba mbongo ba ozo ba dotation ya ba instrument na ba nini asala œuvre nini asala la ba tu nini asala la famille na nini asala ba musicien na nini non wana ba théâtre
mais lelo ovanda surtout qui a comme finga batu so ki ndenge ni aona sepela ina papa moya MLC abengaki aza egweu so ka ebi traduction te aluka bandeko ba mbutsa ba jour natala video ana na kufi na koseka donc wana batu moko ya ba théâtre ba tuloka ba bokechu ba kozala ba donneur de leçons te et les autres wana ba zala na bango ba kozala ba donneur de leçons na makambo te wana ba théâtre etangu makambo oyo tokolonga ba impérialiste na makambo oyo parce que tokobundela mabele na façon oyo batu bayebi yango te donc tokozongisa mboka malamu toko recadrer bango tokozwa bango pena ba yebo to vansi bango wana to bandi ko kotangisa bango pena bomoto na vrai kiboyindo donc on a eu beaucoup de première aza livre combattant combat na yenini combat na yenini azali kutu video nga kosa batu atanga na école Masamba wana batu théâtre wana ba comédien wana to ki par makambo wana te baza batu ba théâtre baluka actualité na sima ba musicien il suffit que musicien moko acha nini ke aobeta concert awa OK biso ba ko lo kwa mikolo ba tena ba concert moko te na poto ozoka bango donc bon sala ni concert ezana e bongo siko eloko ni amalonga basalaka ba aventurer belé oyo entre guillemets ba yibaki bambongo à l'état mais na mutema moto bakanisi Kabila zo kende to sauter premier to sala bobo ba zo sala ba réunion na poto kuna ba sala bango nini ba te ya bango nini ba soit disant ba combattre siko olobani pona machine à voter o lelo bato musu ba komi ko telemelango ba musu ba komi bazalaki ko telemela et puis lelo bazongi lisusu ba komi ko ndima mais ba musu ba tikaka na position ba moko bazolinga machine à voter te olobani pona mais omoni mboka oyo soutenir Kabila omoni mboka oyo mais ko soutenir Kabila tant bolo ba ko soutenir Kabila nde jusqu'à preuve du contraire président de la République démocratique du Congo yé mutazo engagé RDC na au sommet soka lobby a signé loko ya mabe pour na RDC a ko signé soka lobby pas signé o ya malamu a ko signé atata na biso na kati ndako lobo za la congolais to za étranger soko za congolais numéro 1 selon nos ba prophétie té ko so to komi suko ta prophétie sous les très profond peut-être au Komawana mais réalité yangwana jusque là président de la République na Ali Kabila le président Kabila vraiment tabaki ta Kabila mais ezanani président de la République à RDC zanani lobo ba tuna abino question te mais yo mo répondre na sa mutema Kabila pona nkumu na yo kaka o mutoloba na sa mutema yo mo lobi yango a tu vois Kabila donc président mutazali wana et bozoba oyo ba africain ba salaka so ki omoni président moko ya Afrique mindele ba komi ko diaboliser yeba ka komo luka intérêt peuple na yeba ka komi ko luka intérêt ya peuple na ya zo casser avantage ya mindele ya miyibi ya mindele code miniende mutezo chauffer bangote na makam susu bolanda ba discours à présenter bo kinenga lobela bango na Nations Unies et puis azaya bilaka akokokisa bilaka toke inengo lobi makambo ya machine à voter mais so to committee na makambo ya voter na pression ya banani est-ce que oye barake na 2015 mobulu ebimawa 2 jours je crois na ba avril boy 2 jours mobulu ebima ponini na parlement ba lutu ba sali makambo loi électorale bona boy poto kende dans les normes na 2016 élection zala kaka opposition abimisa mobula boy makambo wana ache ba condition mususu ba rejeter makambo wana kondo malumalu tozala na mémoire mkusete ba bimisa calendrier électoral ya mubimba ndenge ba élection koleka kaka bango ba soit disant ba opposant wana ba boya makambo wana makambo esimbi te ke iti ba bomisi bana batu inutilement 19 septembre ya 2016 ti batu bakena Union africaine babongisi makambo presque vers la fin catholique loazaka na mission ya kobebisa ndenga bomisa ba yakipa abomisa ba Mbuta Lumumba abomisa ba Kwame Nkrumah abomisa ba po église catholique ya li nini moko ya mabe makasi na kata Afrique et déstabiliser kaka ah bon et déstabiliser kaka et peut sa stabilité te nda pona bonheur ya banu
et dialogue à cité de baby bakei na Senko résultat pour quitter parce que oh bakei mais basala complètement mais entre perdiem na opposant na bato pouvoir baolia mtobo ya mbongo azate théâtre basali théâtre na bango et comme makambu serré beaucoup mi ko exiger na pression extérieure bango États-Unis ba ka ko cha pression pour ba déstabiliser mboka ote élection faut ça la makana 2018 choisate senya ko vanda aza organe technique o azotala makambo organiser l'élection atali seul moyen o eko pesa moi bien parce que ngai na élection en 2011 et à la 2006 na travaillé na Seni à l'époque où tu as la CI après comment Seni ezaki CI tous ala ba témoin tout monde surtout en 2011 pas si ezala na bulletin papier wana donc so muta kocha kata na première page il faut vérifier ba page mususu botala so akocha kite bonabwe makambo ekomi ya show ekomi ya mbangu ba étudier que moko ya ba moyen oh il faut faciliter makambo et ali il faut machine ezala parce que bosala 3 scrutins na mukolo moko et bozana faciliter mamo ya ba bulletin et bimi bozate bo luka boy ba yebi ke ba voter et jusque là ba benga ki bango ba ke na ba expert ba pesa ba données techniques zo la que machine wana et a fiable était tilelo ba kokite ba komo kimela o na kati ya loi électorale ezate mais pression o bino bochaki yango ndeza kati ya loi électorale ba pesi bino eza lokola ndoki soko pese ko pa mai ya rotonda o l'excelie so chena katikati oh opesinga mai muke ne opposition na biso ya alia donc iwana ko tuba théâtre mamolanda te bon total bon ka ndenge zokende na côté ba okendo sukela bango moko ba ye bien pour ngai so landi na statut na ngana publier ngo ke rendez-vous na le 1er janvier 2019 question ezaka moko nani président de la République ya RDC ezalaka Kabila Kabange. Ah bon? Ouais. Ok, Mbutangala, merci vraiment. Ayana balani la biso ya bunganya media. Leo tembebino Mbutangala auti musika na voyage. Ayeli biso ya sikalobi ke 2019 janvier président kozalaka Kabila Kabange parce que bango bazo soutenir bango selon bazo soutenir selon prophétie ya bango ya Kimbangu ndenge bima ya église de Noir baloba ke Kabila ndé président de la République ye yo zotemela ba combattant alobi bozo sala théâtre nga motune zaika yanga et ya nozaiki ya Mbutangala ko bakisa nini pona makambo mboka ndenge zokeni. Oui. Na lingine épinglé lo moko wana na lo bango malamu par rapport ya prophétie. Boto sala bisakoli eza fumukimbangu. Prophète ya munene wale iba prophète tout bayana mukili. O asala ba miracle o ba trace ya libisika nyonso. Et ate ba makambo ba betela bino ba masolo ba misu ba kufa il y a 2000 ans trace te nini te eloko moko te. Nani ba kufa il y a 2000 ans trace te eloko moko te. Oh yebit. O chrétien no kenda l'église. Bino ba ta référence il y a l'an 0. Bino ba ta référence yango na zo kende. Trace ezate parce que bako memayo lelo na ba pasteur na bino ba kenaka Israël. Ba ela bino vérité te. Ba kenaka yoka histoire kuna. C'est ko vérité za wapi juste. Hein? Mais ce que na Israël ko beta li solo Yesu ba yebisa yo simple prophète moko bo ayaka et babaraye c'est toi yaka la makambo ba lutte politique contre colonisation romaine mais simbate a longa mission te adaya na Israël kuna c'est le judaïsme Moïse nde sauveur abimisa bango na Égypte histoire okuta yango ana okuta trace moko te ya makambo ya Yesu vestige moko te ali nini mais biso soko zongi na biloko ya kala kuta antiquité en Égypte okuta na bibembe et ali bibemba ba tout en camon et ali ya Osiris et ali mais comment ya Jésus ça milobi attrape mais azaki na Israël impact ye makasi et bima na Rome na Italie siège ya christianisme pour monake
makamuna bango ya ko fonder pour na ko dominer monde to na kati ya fumuki mangu o ali prophète ya ba prophète o ba trace ya ali so balobi o côté boye asili kaka mire e bukanaka bokuta mire wana bongo bo chepetembe botongi mire wana e bukani o côté boye anyataka likolo tikala boke bokuta ngo boke boye asala o asala monana na bamboka nyonso tilelo azo monana tilelo sala mama minene ba Soudan ba tono abima donc ba sala 2019 Kabila Longo donc talaka muta grandeur wana ya puissance wana azalate na mukili azalate na mukili bakoka ko boma ete yemoko le 12 octobre 1951 annonçaki la veille nango ke nga lobi na zozonga nanga na 15h donc mutapesi na jour na heure na date 15h pende koki ami beti na mipanzi mbala misatu akei nae donc mutu ya bongo bisakoli na ya tika e bisakoli yango ezakaka pona président Kabila Kabange te apesaki indépendance kozana ane boye premier président kozala boye boye parce que na nyonso ekokisa mi bonka na 4e ekokisa mate parce que landa ba discours président Kabila bien est-ce que yo mona ka kumisa ka mamba pamba ya ba christianisme te. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes les descendants de Yaki Pavita, de Fumukimbangu. Ogansi mutu anaka pamba boye. Combien de bamikolo bokatela kia. Ako sala 3 mois te bokomona. Ngato vana na vie moko ba grand politicien. Oh banana ki Mobutu kuna balia. Oh c'est petit là. 2017 ya aussi sangote mais akomi na 2018 na suka. Ba complot aussi mbate. Et tozana bino po toza komi lobela bien avant po bato lokuta ba komebele. Tangu maramu ya dauphin salamakia. Na monaga aventuré musu ya pasteur moko bakanga escroc dernièrement aleki na TV oh nzamba salobela inga makambo yo dauphin ko za shadari na bi bata théâtre siko na minute yo bato so ba pesa position le 1er janvier 2019 président ya Congo ezala nani bato na bato ba loba makambo na bona ndenge na bon po ba image fo kanga bato po bato ba komo diembela na sima ba makambo ya ngwana biso religion africaine parce que na oraki olobaki makamba ba église des noirs te tout ça la ba confusion te ça ta église te doit dériver ya ecclesia te makambo ya ba christianisme wana kuna te biso to ali na kati ya mouvement ya révolution ya ba inoneti ngana avutuka donc biso na kati ya religion africaine vutuka oyo to kumba mina ni songia nzila fumukusu kia munzala mpana na ngola liyebo mai na bomoy tozana sima ya matambe ya Fumukimbangu toza kokoba misala ya 1920 prophétie ali na tangu ya président ya mini nde bon somi ya bayinde ko banda à partir ya motema ya wana Congo alors toujours kende vers voix wana et tant que prophétie ekoksamite ekokipe ko lekate po il faut ekokisama donc oh tout bozo sala ya ba calcul ya bato oh dauphin oh boye oh machine oh boy wana ba calcul na bino bato no ba calcul ya nzambe calcul ya nzambe est-ce que son oyebi ke nazong selo so bosa ba bato media mais boso ape ba déclaration tozo ngataka na 2016 et que belé bakana ko ndima muke ba mona bina ya 2016 sili Kabila ke misu ba changer ba camp misu ba komi ba opposant brisque misu ba gangi ba kamba ba penalty misu ba lelo ba komi ko telengala ko tepa ba mona bena ke 2016 eleki Kabila tokei misu ba sauter ba premier oh ba tia Félix premier ministre et bemba papa na yeya mukile ko kufa soki ba tia te bola buzo ba calcul ya bato eleka et bembe pe yate loko teto zali to vivre to vivre yango pe 2018 pe to okende pe nazo assurer yo le 23 décembre et les cas pour sous prophète moi le kutsa ko sabato le 7 na le 21 août 2017 je vais chasser Kanambe bato basala na ba marche de soutien bona boye tout ça là et suka wapi bosalara masekite na maloba ya Fumukimbangu donc rendez-vous biso foto mi lobela avant po boya ko diembela te rendez-vous le 1er janvier 2019 président RDC Kabila Kabange.
Ok, merci Mbutangala. Merci na balandi na biso ya Bunganya Media, vraiment boyoki Mbutangala bolandi vraiment na ebandeli ndenge atambusi biso na émission vraiment a confirmé le 19 donc 1er janvier 2019 a confirmé que président Kabila Mutakozala nyoso bozo saleza pamba Mbutangala to komo kine vers la fin émission na biso o kopesa na balandi na biso ezanini ya koloba parce que tu commences chiter vers la fin. Ouais, na sepeli makasi na ndenge. Au possible ce temps ya ko s'exprimer parce que mingi lelo ekoma surtout na ba media ya net ba pesa aka bato yo ba ya ko finga ba konza mboka ko finga nini wana nde émission ala ki bien aloba ki bien biso pe to ana son de cloche mususu il faut pe to rappeler to lobaka po bango ka bato ba bo lobate. Ba pe basi ba s'affronter nanga ba ebi oyo pa omona numéro na ngana bengi ba ebi pende to solo la rapé o fingi nga pe na fingi pona la kisoke ko finga wana surtout ne bo finga na lingala o ekola ke ona poto te bo ekola ke ona Kongo asko ngana na Kongo donc msu na yebi ona ba sorte ya ba ko fingo ebimisika na yebi yango mais so yo bandi na ozongisa yo na ozongisa yo pe na ko redike yo o pe ya ko koma ba yebi parce que ba yebi biso pe bien pe to kuta na pe bango ba tembe tu ba gazon tout obeta na ba yebi ka ndenge surara na pe profiter ku na pesa mbote na mwana mwasi mobwe malgré milimu sana nini a milimu sana réseaux sociaux mona na rajouter nengo alondamo na pesa mbote bato boyebi zae akima nini azonga sonye boma na ngote azonga achaka espoir na magamu ya je vais chasser kanambe. Mais les locaux tout ce pas à puis porter disparaît. Ok. Na sepele à trop. Na pesi mbote na batu nyonso oyo balandi bao ba sepeli. Eza malamu parce que vérité etika la vérité ba changer vérité te couleur a pembe za pembe mwindo za mwindo noir eza noir. To yoko sabatete o par la foi qui tu es blé mais par la foi eza rouge te. Pour changer te za ka blé wana. La vérité est la vérité za la bongo mbote na batu nyonso oyo po sepelite eza vina yo ngana kangona makasi te o sepelate so po o sazarde o finganga o fingika to fingani so po sazarde o lukango lukinga to monani so lukanga na musuni o mona ngape to sola nde to sola so po lukanga na mulimo po kutana na mulimo na très gaillard boko kate. Numéro téléphone Mbutangala numéro nanga ba mona ngo eza affiché wana ba benga eza pene importante na lo bango po ba komango. Ok, merci Mbutangala. Mbutangala, merci vraiment. Nako répondre à l'invitation à Bisso. Merci à toi, Balobi Piro Malanda Mokonja, théoriste na Kacha Bruxelles. Pourquoi pas à Patrick Etimi, grand joueur na Kacha France. Vanette Bindanda Landou. Merci vraiment. Liliane Mamana Mathéo na Kacha Wezembek. De tous les temps, de tous les jours. Ma copine privée. Merci à toi aussi, Dimitri Bongania. Moto Simba Kibilili. Dimitri Bongania, merci pour des chapeaux vraiment. Merci Tokomi Nasuka. À la prochaine. Bye.